Mbote na bino nyonso bana ya Congo baibumesani kolanda ngai pati label kati na www.masoloyasika.com. Mbote na bino nyonso baibumesani kolanda ngai na États-Unis d'Amérique, toloba na kati na Amerika, na kati na Asia, na kati na Australia, na kati na Europa, pe na kati na Afrique. Bambote na bino nyonso bisika oyo bozwami. Bandeko na ngai lelo na yambeli bino ndeko na biso Duki Wakanda o azali moko ya banaliste politique na kati na masolo ya sika. Ndeko na biso azali nangai mukona lelo pona koya ko beta sete tope kolobela makambu oyo etali politique ya Congo. Yango wana mukona lelo vraiment na yambi ndeko na biso Duki Wakanda kasi ya mona banda na kopesa bambote na bino nyonso baibulandaka ngai bomesani kolanda ngai vraiment bambote na bino nyonso bisika bozwami pe mbote na kopesa na Goliath Black Mombele bisika azwami bambote na yo tolanda ndeko na biso Duki Wakanda oyo azali na biso moko na lelo. Mbote ndeko Duki Wakanda. Mbote yaya. Vraiment ndeko Duki tokoki ko présenter lisusu te po bandeko oyo balandaka biso bayebi déjà ke ozali nani. Tokoleka na mutuna na biso o tozali nango ya liboso. D'abord tomonaki Cornel Nanga alobelaki likambo ya 504 jours. Après wana 504 jours elongwe babimisi calendrier électoral. Calendrier eye nakati na yango batalisi biso balobi ete élection législative na présidentielle ekozala na décembre 2018. Alors rassemblement surtout tangi rassemblement tokotala Félix na Katumbi bango ba rejeté sorti ya calendrier électoral wana. Alors batalisi peuple balobi ete peuple a mis en charge pour atelemela Kabila le 31 décembre 2017. Ndeko Duki Wakanda eloko nino juste ekoleka mukolo wana matondo liboso yaya nakobanda nanu mpona 504 jours 504 jours wana bapesaki yango avant ambassadrice oyo ya ONU ya États-Unis na ONU aya na Congo ezalaki mpona kotala bakongole bakosala quelle réaction basoko meka parce que ipolitika nambe na batu na etu bazana na bango na posa ya koorganiser l'élection te na mboka wana faut basala tout ba changer constitution pour ye a continuer kozala président tant que ya kozala candidat te l'élection kozala maka jamais parce que il ne peut pas organiser sa propre sortie à organiser yango te tant que ya za candidat te bakosala tout ba tripoter l'élection de la terre. On va mener 524 jours. Alors, par quelle magie l'air Niki allait à hier son non bosala ba élection na mi-2018. Batebele bachaki mutema na Niki allait or que Niki allait wana azande ko ya bato bazoko prier Congo na biso. Azande ko ya ba mindele o ba multinational tout wana bango tout bazo bénéficier. Parce que la richesse ya Congo et ce qu'on sala ba misala en États-Unis et tout ça la misala en Europe, na Japon, na Chine partout. Donc il bakoti kaka jamais Congo et le wakaka ndengwana et na n'importe qui. Alors, avec on changer 300 toute une année. Comme on a décembre une année. Sur quelle magie ya wana na noezaka ba doser kaka batu mais balobi ba contrainte ezebele donc ba contrainte ezebele to yebi ke lere comme tout près ba ko sala ka tout ba ko changer idée ba ko réaliser eloko moko te. Alors pour un rassemblement balobi ke le 31 ba ko bengana kanambe ya wana ba soko sabatu ba ko bengana par quel moyen kanambe sa yebi ya subo te date mino ya marche ya sur bakobimisa ba soda ebele bakobimisa ba soda partout. Alors souci na ngole mse zalika ke bakende na basala marche to bayokana bango bakotela gouvernement wana
donc eloko mpona ngai eloko nazomona bango bazozela yango wana donc solution makasi ezali nde barensemble bato nyonso balongola mutu te barensemble bato nyonso et puis basala grande mobilisation balobaki depuis octobre banda baaction action ta moko te tomoni grande mobilisation bafere koyebisa peuple ke non mboka eza occupé soki bazokende kaka na direction ao nini o ndi transition ekosala eloko moko te fo babanda koloba ouvertement ke mboka eza occupé fo totelema tobengana nguna wana quand même ekosala ma changement matondo ya donc sela oyo mbutu ozali kotalisa biso ete élection sans Kabila ekosimba te élection sans Kabila ekosimba mais fo kolongola nanu Kabila élection ekosimba fo kolongola Kabila parce que mboka na minute oyo eza na posa nanu ya élection te fo kolongola na Kabila soki aza te nde tosali élection sans ye sans barwandais sans occupation mais tant que eza ndenge wana élection ekosalamaka te ekosimbaka mpe jamais mais lelo soki balongoli Kabila quand même PPRD eza parti politique hein PPRD eza parti politique quand même Kabila soki tolandi la constitution ndenge lobi Kabila soki alongwe c'est-à-dire akozala na mutu oyo akoremplacer place na ye alors PPRD en tant que parti oyo eza la kati na Congo kuna ekozwa remplacer mutu na sima ya Kabila alors mutu wana bakondima quand même bakene na élection matondo yaya problème ya élection eza nini toko kosala jamais élection na occupation pour ceux basala élection ndenge eza ndenge wana bazoprovode batya zoe lo ate batye Janet akoleka ate bazwi o nani Rumwero akoleka parce que bango nde bazokoorganize baélection bakotrike et puis armée eza na boko na bango barwandais na batuti occupation eza na boko na bango donc sikoyo bino bokozwa pouvoir ndenge nini liboso nanu fo tosala mobilisation totale ya kobengana barwandais bango tu wana na kanambe na bato ya PPRD wana tu fale kobengana bango nyonso classe politique wana eza pourri bakende bongo tosala baélection toyoka tosala baélection solution eza wana mais bandeko mingi baza kondima occupation te ndeko na biso duki baboyi balobi ete Congo eza nango occupé te Congo eza infiltré mais sikoyo bakobengana Kabila na ide nini matondo yaya bato bazoloba Congo eza occupé te nayebi ke lelo susu bango baza na intérêt epai ya baoccupant oyo eza barwandais soko moni mutu alobi Congo eza occupé te peut-être yemo pe azoko occupé Congo peut-être ala mopaya po na kopesa exemple tomona soki Bosco Tangana oyo bakangaki général wana le bakangi ye mpona bamassacre asalaki na Kivu akomi na laye alobi aza rwandais kutu fo asamba na kina Rwanda bolingi preuve nini balakisa bino mais nakofongola eloko moko ya eloko ya occupation Congo ezali mboka oyo bacha motema na monde entier surtout ke na histoire ndenge nini lelo peuple congolais aye wana eza histoire molai mais biso toyebi ke toza peuple moko béni oyo bafana na Israël bafana na Moyen-Orient oyo bafana na Égypte biso wana toya na mabele oyo Nzambe alakaki biso plusieurs siècles avant Jésus-Christ alors bango bayebi mabele oyo eza riche yango batia yango état indépendant du Congo eza mabele na bango yaya mindelele bazoluka kokipe Afrique kokipe bamboka na biso bayaki na likambo esclavage baye baokipe bamboka ezalaki kutu colonisation kutu esclavage après esclavage baye koya na colonisation esclavage était une façon ya kokipe mboka na biso après colonisation lelo barévolution ekobima ya indépendance eye bachange bakomi na néocolonisation oyo toala yango lelo ke président tout akozala na mboka na biso na Afrique faut azala na contrôle na bango donc occupation so continue d'une autre manière bato oyo bake occupation eza te en tout cas baza bacomplice ezali parce que toza occupé c'est un complot international d'abord MONUSCO wana nano eza occupation tomoni na lere Mobutu MONUSCO ezalaka te y a pas eu 12 millions de morts hein? Partout ba occupation
wana eza occupation fo occupation ezala batya drapeau bamboka ebele eza occupe Irak eza occupe na baaméricain bamboka ebele eza occupe drapeau eza te même na kota Palestine eza occupe na baisraélien mais drapeau baisraélien eza te ya bapalestine eza kuna donc o bazoloba yango balingi ke ezala occupation bamodernize makambo tout colonisation eza modernize esclavagisme eza modernize ti lelo yango eza esclavagisme donc Congo eza occupé yaya o bazotya tembe Congo eza occupé avec l'occupation on peut rien faire faut tochasser bango nano bakende bongo tokoyokana tovanda nde tokosola malamu matondo bingi tomonaki ntango AFDL ebandaki kokota AFDL ezalaki kokota na kati na Congo tomoni bakongolais oyo bavandi na kati na Kinshasa bakomaki kosinquiéter pourquoi bakomaki kosinquiéter et pourtant na ebandeli ntango bitumba ezalaki na este kuna AFDL aza kokota congolais ya Kinshasa akomi azobina na ye azomela na ye masanga azokipe kutu te mais kaka bakoma pembeni ya Kinshasa congolais ya Kinshasa akomi kosinquiéter likambo etungisaka nga mingi mbuta na yango mutuna nange kozala occupation oyo balingi oyo bakoti na biso lelo est-ce que ezali mpona richesse ya Congo to mpe eza mpona kodeplace peuple congolais akoma na exode matondo yaya occupation oyo eza préparée pendant des siècles et des siècles pendant des années et des années alors ezali kaka occupation te bato bazomona baye kooccupe biso mais baye koexterminer peuple congolais et puis peuple bantou projet na bango eza wana yaya fo totelema biso mingi tozokoloba tozokobunda tozala baétats-unis na baaustralie na baeurope baangleterre baparis bafrance partout tozobunda mpo na mboka mpo tozomona eloko nini oyo ekokosalama États-Unis oyo kaka yaya États-Unis ezalaka mboka baindien mais lelo baindien basila ndenge eza wana baza na mission na bango numéro 1 ezali basilisa peuple congolais yaya ndenge bato bazolobaka yo Congo eza na 81 millions d'habitants lokuta soki bosali recensement boya korecevere ba 40 millions ba 50 millions na ba province kuna batu bazokosila yaya soko moni batu mosusu bayaka kutumba bazokobunda na bazamba kuna bazokoextermine peuple bantu bazokoextermine peuple congolais bapeuple oyo lokola oyo bazokoapuye bango lokola bacongo braza lokola bangola bayebake batu wana so bavandi na kati ya congo libela bakomi mpena mpe mwa majoritaire bakokota na ngola bakokota na nini eza guerre ya batuti contre babantu donc eza eloko moko eza occupation kaka te bato bazokotya tembe bazo batala makambo bapeuple ebele basila na australie baborigene basila ezalaki ka lokola masekite obetaka boye basud africain bazwaki mwa chance balingaki mpe kosila donc yaya occupation oyo mission na bango ezali ya koextermine peuple tala ndenge peuple azokufa nakopesa exemple mutu aza na ye na mboka azale msu na mandaka azale msu na kati kuna baisiro na bakati ya bamboka kuna azokovanda azala biloko akolia ya mboka biloko ya bio azokolia na ye makemba mais le msu azangi savon azangi le msusu sucre bato mosusu na ekwate bakoki kosokola bilamba na makasa paipai alela komona moyen te aluki moyen nyonso akangi mwa biloko na ye mwa bisaka aya na capital leda kokóma na capital azangi eloko akolia oyo aza kolia facilement kuna malgré tout akokosomelamba soki quelque ezali soki eza te soki abeli akufi moyen azonga su kuna na équateur eza te moyen azonga su mpo azalaki na bakasa eza te do bato bazokosila na baprovince bazokoextermine peuple lelo Kagame azosini azo banoiro balaka na Israël baya kovanda na Rwanda comme ça ye akokotisa bango baya kokipe Congo et puis baza plus baza ba nilotique basala bilongi bato ba Ethiopie ya ba Somalie tout wana baya kokipe territoire congolais telanga bazosala mboka na so calcul bazomonaka bamboka ngoza ya bango donc faut totele
ninga sérieux pendant to telema to benga na occupation oyo matondo na oyo etali déplacement ya bakongolais na bamboka mosusu tomonaki bakasaye bakendaki basalaki déplacement na Angola kuna ntango bakomaki kuna tomoni armée ya Angola ekoti na kati ya Congo congolais nyonso balobaki yango bazalaki surpris balobi no Angola ekoatake bu tomoni sindika dokolo abimaki na tango wana sindika dokolo abimi apesi mwa réfugié wana mwa biloko ya mike après congolais abeteli lisusu maboko sindika dokolo asalisi ba congolais ye wana bimi akomi koleka na ba média na ba réseaux sociaux sindika dokolo akomi koloba asali na éviter plateforme na ye oto bengi les congolais debout. Calendrier électoral esili kobima awa sindika dokolo asepeli nango te aza kotinda peuple congolais bisika azali na kati na Congo kuna abeta banzungu abeta basifle ndekola ngai duki analyse na yo pona likambo wana ndenge na beti banda ebandeliti na beti sikoyo ezali nini matondo yaya na seki sindika dokolo toye ko comprendre ke aye pona ko balkaniser combat syndicat de Kolo azana ye opposante po biloko ayeli biso ke no bobeta basani bobeta banungu bavuvuzela basifle kanamba kolongwa nana landi mina barwande bakobeta bamasani na barwande bakobeta na kati ya Kongo na barwande bakobeta ngo me mutu babeti na ete aye ko disere biso toye ko comprendre mwana mobali oyo ametis aye ko disere biso yaya liboso na Soriano oyo asa zambien oyo azalaka candidat na élection na Zambie ya député swakati lelo abibimi congolais candidat présidentiel opposant aye na poto mpona kopanza peuple congolais kopanza combat yaya mindele bazosala bagrand bétide comment bakoneutraliser combat comment bakoneutraliser résistance parce que vraie opposition eza résistance eza libanda mboka miso nde toza ba vrai opposant toza kobanga te puis toza koloba vérité toza koteya meme bapeuple na bango baza kobanga mpona peuple na bango kocomprendre et place échoué alors baza koluka manière tout mpona baya kodisa badistraction awa na diaspora na Europe déjà des saisons musique ebetaka sute badistraction eza sute donc bamusicien bazoya suko ya kobeta musique éliminer bamoni ke bato batelemi ya bavideo tozo kosala de temps en temps ekomelaka bango basala yango batradiction intelligence service donc baservice ya sécurité na bango basali yango secret basala betide bayokaka basalaka batradiction mamotu tolobaka bacomprendre ke biso tozofongola peuple alors Soriano ayaki mission na ye aya kopanza azwi wana babato lera azwi wana bato batelemeli ye aye kocomprendre te nabenda nani syndicat abendi syndicat parce que Soriano azalaki marchand d'armes na mpela azalaki kotekela bango baarme donc ayebani na bango abendi abike no petit yo poza metiola lokola ngai alors sala moi geste lelo syndicat toyebaki ke syndicat aza na minduki toyebaki ke syndicat aza na armée ozolela biso banzungu bobeta basifle ekosala eloko moko te kanambe aza mutu ya minduki aza mutu te ke yo bosani maseki bozosala wana bamarche o banini soki soulèvement populaire faut ezala uni avec détermination oyo eza ke oyo akokufa kufi oyo akotikala nde babana kongo basala bafoi donc fo basala eloko moko ya ndenge wana de façon ke ezala déterminé tomonaki ye mikolo tolo alobi no kanambe kabila soki asala erreur akosuka na sort ya Samuel Do ezalaki message fort nous voulons ce genre de message dokolo kwela so baje ozoyela mwa pamba te basani banini banzungu wana donc oye na mission balekanisation oyo tozoloba eza ya solo fo pesa biso ke biloko bakasi wana parce que fo deux poids deux mesures ezala biloko ya mikepike ya pamba wana te jamais kanambe akoyoka kaka na minduki
il va tout faire ndenge batie wana ti décembre bakontre te koya oyo bato ya diaspora basarole bango bakontre te koya oyo bato boye o non guerre so ebimi akoprovoke so baguerre akoprovoke batrouble mpona nini eretarde baélection ti 2020 bozo kolema na tana akotala baopposa oyo ya makasi akotala bato bazoderange bamokei wana koboma bango soki abomi te abandi kosomba bango ozomona donc basala blage te ke bazosala nini na bango wana mpo ono basala sumwa dialogue de façon ke batia susu nani Félix premier ministre mpo baluka su bambongo na baélection jamais Congo problème nango ezali occupation fo tosala eloko moko eza na force mpo tobengana occupation wana ils nous ont déjà mis à genoux toza déjà ya kofukama ndenge moko nani ye moko tozala mabolongo tozala mabolongo na Congo bokoloba nini batuti yo tala mo bazosala baza sans pitié occupation eza na kati wana bajournaliste bazoloba go occupation eza te bo batie na investigation 185 millions bakanga na bapalette na Braza ezalaki mbongo ya Janet Kanambe ezokende l'autre la Rwanda ekota na Rwanda Airways balobela yango bambongo bazoyiba kuna pale mapembe bazolobela yango bainvestigation ya bi yango wana bomona likambo passeport ewana ya likambo te bamilliard ezokokende jour en jour mais peuple azokosouffrir peuple azokosila yaya fobo totelema oyo syndicat dokolo soki omoni ke moyo simba minduki eza te pesa mbongo bato bakobunda bazali bato la frappe bazali basoda bazali et en plus lisusu yo na Soriano balobi ke aza na problème ya ndako oyo batubi ye tonga bapesi ye autorisation de sortie abimi akei soki Kanamba alaki na besoin na ye aboma ye angaka tie na prison tonga wana ngeli bomela kaka prison donc bazosala so batéâtre Kanambe baza na toujours na Soriano mais likambo nini sindika dokolo susu ya ezela na explique ozo sindika dokolo tomoni awa le Lorenzo azwi azoprêter serment avandi même podium ye na Kanambe et puis na nani na Kagame soki vraiment ye azoposant yaya Kanamba akokende Angola te akobanga akufa liwa ya Samora Moses Machel président oyo ya Mozambique oyo batielaka ye ndikila akoyaka na fione pansanaka akobanga yango mais akena ye kuna bafandi même podium ye na Kanambe ye na Kagame nazi wana nani Israël d'Afrique bafandi podium moko et puis jamais basali bango ba mandat d'arrêt na gouvernement Kanambe bazoko reprocher bango bazo ye nani dokolo o atana maframa ndaku na king isorano bon mandat ba bola justice de landela ye basali bango mandat d'arrêt international baza ensemble ceux qui ba yebite biso se comprendre bango vous devez changer vos discours syndicat ozane Congo mais position zolanda wana yango te Congo ezali kama alternance te ezali kama élection te ezali kama ya kobengana barwande si vraiment yo promettre batu tomoni ya oba armes ezali o ba soda bazo s'entraîner on fait ça to soutenir yo mboka ezo occupé mboka ezate bebe o assurance o nini o jamais matondo ya ngobali na oyo atali enrôlement ya la diaspora nanga kala mingi te atalisi biso ete kala mingi te enrôlement ya diaspora ekosalama est-ce que mutune kozala diaspora yango aza prête matondo yaya diaspora nanu awa ya Europe ba résistant ya États-Unis ya Canada ya Angleterre ya Australie bakoya te les seuls diaspora oyo bakoko enrôler oyo bazala ba pays occidentaux parce que toza bien localisé na Europe na États-Unis pona kozwa mutu na identité na ye kozwa na place azalaka donc baza na facilité kozwa ya diaspora eza pe Rwanda pesa na diaspora awa kuba bakoya te so bakoye na diaspora nanga soki oye na bakozwa lumbe c'est déjà préparé ya na bimisi secret wana eza déjà préparé na ba plateforme tu ya résistance mutu akomitelema na porte ya place akosanroule akozwa nkuba ndenge to bazwaka nkuba na mambo ba concert ekozala ndenge wana et puis soki kaka oke kosanroule
osa collabo. Parce qu'on ne peut pas faire des élections avec tous ces Rwandais-là, avec l'occupation. Donc, seulement ça, la rôle en Afrique. Basala, en Afrique, on est taliban, basala, on a pas rôler. Oh, il y a pas rôler Rwanda, mon bimba. Nana goes en après. Bakem na Rwanda, Mututu a roulé. Bakem Uganda a roulé, batu. Hein? Kuna ba structure ne sabai ba o asa congolais ti. Et puis Congo za na carte d'identité ti ya. Et puis bato za na diaspora. O ba même na bangola. Bana ba identité. Ndio watu wana ngola mingi bana ba identité bango ya ngole kuna bafanda kuna ba billet ba ilo ba luba ba na sans papier. Papier zate. Pas même cas d'électeur au hasard en outil. Ce qu'on va enrouler bato kuna na quelle identité. Mutaweka alobi lingala. Lingala ngolo partout. Tina Cameroun. Hein? Donc, c'est impossible de rouler ni diaspora. Balongola likambo ya diaspora wana. Pour awan ba osala ngoti. Tous les plateformes à résistance, tous la nanga, yaka awas koyo na enrôlement. Pour la question nanga ki yoza Burundi. Qui va enrôler ici et puis celui qui va se faire enrôler dans la diaspora occidentale ici, il sera considéré comme collabo. A cause la conseiller comme collabo, hein, tokotala nani ako arole, tokotala bino. Na oba koya kwa sarole awa, na oba kosala enrôlement to to uta. Awa babosana. Do basala ba enrôlement ba kuna passer biso to ebe élection zate. Élection zate, ba kompa ba mona bina ki mona meso na kanda ya ba résistant. Kanda ba résistant. Awa jamais me mamba ba enrôlement ko zalate. Na situation za ngoi. Oya occupation. Jamais. Basala ba roulement kuna ba rouler na Rwanda tout le monde ba Rwanda ba ko sa rouler na Congo donc ba ko sa rouler kuna ko sa privilège Rwanda tout a ko sa rouler ba ko rouler Rwanda bo bimba pas ba ko comprendre ce que non mais ngeni ni ba Rwanda ba ko bele na Congo ba ko kota na ba carte na ba congolais ba vandi ba mboko on est vide o ba do tete mais occupation et ça la préparation ndenge bele ya be ndenge bele identité na biso e comme mai donc mutu tout ba ko rouler nani ba ko rouler Bamoka musuba Congolais ba la kati boka ono 1 million de Congolais ba na Madagascar. On a Malawi. On a Sri Lanka. Pour partout on a ba pouvoir rouler diaspora dans le monde entier. Japon, Chine partout. Et qu'on soit combien de temps balongola likambola balongola biso. Na masona ba buzoba wana bazo sala wana masona buzoba. Tuna posa élection wana te. Tuna posa nani ya kubenga na kanambe azonga na Rwanda na batu na tout. C'est ça la solution. Après, tu vas vendre na moka, tu vas faire le recensement, tu vas faire nani asa congolais na asa congolais. Sokola ta kongo moko boya ba congolais, tu vas yo ba nani batanga classe mona yo. Ba camarade de classe, mboka na bilo village, koko na yo, arrière parent na yo. Ma mona photo landela ngo photo ba qui est congolais qui n'est pas congolais. Matondo ya. Jean-Pierre Bemba a commis lettre et pas ba opposant atalisi bango alobi ete non ba sangana po ba telemela Kabila bon suite na yango to monaki Félix asali visite vraiment na kati ya la awa idée na yo na visite wana o Félix asali ezanini Matondo ya bon position pe MLC ya Jean-Pierre Bemba eza nango test ba ambiguïté belé donc pour ngai visite wana bon eza pendant litomba makasité total na so koloba nini parce que ce qui est Félix Albiri a ko mona Jean-Pierre Bemba pour a mobiliser ba soda na ye o ba sana kati armée na plus de 1000 ba bimaki la leur fond mananti ma bimaki na prison. Oh, tout le monde est banda a mobilisé bango bazwa minduki. Solution bien ngwa. Solution ko sangana, to ebite. To ebite asoki babala, soki nano yo baba kula baba azo bagino. Ele fo sala ka na Kabila, na kanambe. Parmi ba so ba ndingu so ba sunengu so ka muta MLC. MLC za parmi ba nini ba pépinière. Oyo PPRD azwa baba tunaye azo collaborer na bango. Alors, faut que la ferme. De soit bien pour n'en aller. Ce gars le que non, après si mot d'ordre que va soldat na et tout. On va pas congolais. Na on va na kata armée. Na on va ça libanda. Bazwa manduki, bateli va pas binganaï. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Hein? Et puis
l'opposant à biso faut pas koloba directement ndenge kaka mwana sema loba ike Kanambe c'est un Rwandais, il doit laisser notre pays. Félix Fazo a langage wana ba opposant tout et ça arme qu'on neutraliser même Mindele pour ba mimir ba okata peuple na soye biangote hein ba susu ba to ba zoko ba miti la suno wana or que ba député français tout le monde ba lobi ngo ba député européen ba lobi même ba sénateur américain ba lobi ba c'est un Rwandais ba tieke wana pour ba ka zo ba manipuler hein donc et lo ko loba ngo wana discours wana ya neutralisant hein le ba mo luka ne kaka mwana nseni ba to tamsa ba drone na niveau ba Congo kaka mwana nseni ba na Kinshasa so bo yebite mwana nseni ba na Kinshasa mais mbuta batu mingi baza koloba ete ne mwana nseni esi akufa wana tu eza bazoko lukande abima to bazoko lukande ngia ko récupérer eza campagne ma tezolo na basangana bango bazoko luka bazoko ba déplacer nini mais kaka mwana nseni na Kinshasa na azali batu musuba na mike o bazaba bazomona bango yepele mona mwana mga moni lemsu na winja 6 akeso biloko na ye lere ko yawe ko frapper ngoko mona ete azawara na kacha kin lere ko koka frapper ko betama acha lobi ke to sangana est-ce que to yoki déjà ne bazo besa ba mbela ke no MLC alobi ke no BDM to sangana to puis de pesa lobi to rasa lobi yango bazo tanga ede et pourtant e pesa ki bango ke no tango yango yo boya ngana pesa ki bolbage unga mongo to ya na bino to sangana lui c'est chef spirituel ou azat chef politico spirituel ayebi nini ya nege to soto sangane uzala bien mais toujours séparation yali l'idée ya mbemba eza malamu mutabanda yango kaka mwana nse mutabanda yango est-ce que ba associé ata ba somona ete mais ba lo bango ba media biso to zali to ko pensa ba sango ke no ba tout bo ba kesa bo za la maele jour et biso to ensemble osomona ba solo bango te ba so écarté parce que yé aza la connivence na Kanambe te yé aza la connivence na Mindele te bango ba jonction Mindele on va s'occuper moi na biso à partir de Monisco on va se diriger toutes les occupations on va diriger un document esclavage à partir tamisa na Rwandais ya donc ndenge to lobi wana ya kaka mwana semi azali bozoko lota mavwemba kontina na silisi mission na ete akosilisa ngo tina suka akosilisa ngo nenge prophesie ya kimbango eloba akosilisa matoko kangola mboka wana matondo donc otalisi biso awa ete poto longa na bowumbu oto zali nango ya ba Rwandais to pe ya bapaya na kati na mabeni na biso ya Congo na mokolo lelo esenge na biso to simba manduki matondo yaya possibilité tout eza fa ezali possibilité tout eza bien eza la manduki soulèvement populaire oyo koko simba avec détermination parce que ba Rwandais baza déterminé na Congo ba kolongwa te baza déterminé yaya omoni na 2008 na 98 otunenga question kuna sotaki omoke na 98 l'air ba Rwandais bani ko yaba komina kenge to comprendre que after la ba Rwandais l'air ba koti Laurent Desire Kabila abengani bango vous êtes infiltration dans l'occupation jusqu'au sommet de l'État bakima Mbakara basaki ba ministre bango tu bakima ba James Kabarebe wana salaki chef d'état-major le roi chef d'état-major na Rwanda et puis ayaka toujours na Congo aso ko ndiko diriger ba Soudan batina na Congo osomona lera bengani bango basalaki nini basali commando na Mwanda bakangi baki bani ko zonga heureusement bana chang bana kini ba telemaka et puis to yebi ni longa ya sala pour likambo wana ba minduki na bango blokaka yango ba buma bango bakima mais bazalaki déterminé leur bazongi basali plan ba bomi Laurent Desire Kabila pour ba négocier bazonga tellement ba yebeki bana mutu na bango na Congo Kanamba azalaki wana bazongi siko bafandi tala siko batu wana kao babundisaka Laurent Desire Kabila bango wana baza siko na ye Hippolyte Kanambe soki ya solo te ye pena laki congolais ye pena papa na ye azaki na papa na makila anga kofana na mende te alika kofana na nina oyo te bakangaki la fois passée na tambo
bakwisa avion oyo akina bakongole na kati mais aza na bango baproche na ye bango wana na bato mosusu oyo ya régime ya Mobutu oyo baza lokosa mbongo baami na susa mbongo ya susa mboka te lokola bale ya tundu lokola bavie mokolo wa pombo bango bazoprotéger sous pouvoir wana ensemble na barwandais bapesi bango bacortège nzoko bacortège wana eza mpona kogarde bango soki bosali kaka erreur babomi bango babomi oyo batieli o poisson donc faut ozala toujours na directive na bango bakomisi bango bakozomba genou ozomba yaya donc mboka wana ezosenga soulèvement populaire mais ya révolution ya détermination mais quelle mobilisation tozomona un mois etikali awa le 31 décembre un mois etikali awa yaya yango tobisi syndicat dokolo donc okosaki biso oyino kosala balkanisation ya nini oyo ya komba ozwi mwa ndamba bato ebele surana zisu ebe heureusement résistance ezali tomoni ko bandeko naso ya CCDP bandeko naso ya fourmi rouge na Canada bagrand résistant États-Unis baso korésiste nde mbele bopanzi déjà diaspora bopanzi komba susi na bino bolaki yango wana sindika oyo kosala congolais debout biso totelema déjà bandakala hotel congolais debout ozwi mpo olalisa bato basani kobete basani yango kanamba kolonga akolonga te solola kuna na Luanda kuna solola na Angola soki ya solo oza na vrai opposant na ye solola ba ex Katambe baza kuna basoda ebele bazaki na Mbanzangu baza kuna na Angola basalaka comme basoda angolais bapesa yo bango et puis basala recrutement kosala pe recrutement na kati ya Angola ya beaucoup de jeunes bato ele na poto bajeune ebele na ba-États-Unis oyo baza pe na armée bakoya po tolibere mboka wana masolo wana ozoyela biso kobeta basani banini kati bo banasono bajournée morte eza na ntina moko te oza na besoin ya discours moko fort oyo kanamba kobanga ndenge olobaki akoserve Samuel Do c'est ça discours moko fort ou bien ovandi no calme tobunda na ndenge na biso ou bien ozwi mbongo opesi bato bazobunda oyo bakomeza na mposa kobunda opesi mbongo na bato na frapa bato mosusu bazosorganize babunda opesi bango mbongo yo ofanda no calme na bavantile ya kobeta basani ya kobeta balutu likambo ya la frappe ezotambola boni yaya sala frapa nde Kivu ekei bato la frapa wana ozona baya kotumba wana vraiment baya kolela baza ebele bandeko wana soki bango te Kivu parce que ce sont des patriotes baza ba vrai bato ya bana Kivu baza vraiment bana ya Kivu bana ya Congo bayebi Rwanda banda kala et puis bango nde bakufi mingi quand on parle de 12 millions de morts 80%, presque 90%. Il y a des gens qui Kivu. Lelo, il y a quand même un monde qui vous a fait fnaï. À moi, lelo, Uvira. Il y a un monde la peine à Okoya. Banafizi, bazo sala musala, bazo za ngane soutien. Il y a un monde qui va mourir nani syndicat. Ceux qui a solo za opposa et puis au ça no armée qui pèse bango mongo. Il y a des moyens. On peut pèse on va aide. Aujourd'hui contact on peut bango aide. Bango ba meko kubunda ekuma mbongo na Kinshasa et en plus baza déjà na kin bazo de la mort d'ordre mo ya bien sur mo apesa na révolution makati salami bakwasir uzomona likambo oyo etali Burundi oyo na kombo ya Kayombo sokupe Kayumba na Kivu kuna analyse no eza boni atondo yaya ezaka basina kolobela na bato bazolobela likambo occupation ki occupation ezate tata wana c'est un Burundais azalaka diplomate aya mission déjà na Congo tomoni photo wana na Tchangu na internet ezoko eza montage eza vraie photo et puis na simana batape perde bataki chef ya anti fraude ba mine kuna na nini na l'autre na Bukavu mais azaki na armée mobimba oyo eza garde privé lokola wazara Lubera oyo comme bazara sone za na Congo elaka te oyo azaki vraiment étudiant
réfugié président ba réfugié tuti na Lubumbashi ba preuve ezali preuve sala ba stage na ye lelo azawana avec toute une armée ya ba tuti ba kengi laki na Congo hein soki azabe na Congolais abangani alongola ba garde wana eza ndenge moko na tata wana azaki ba garde bele alors asala ba mafia alors gouverneur ayaki wana mikote mwa pembeni abengi ba armée uti na batu ba milice uti na Rwanda na ye ba take ya plus de morts balobi soki 10 mais biso ba information ngo za ba plus de 50 morts bakufi ya des douaniers qui sont morts hein bakufi ba innocent tout wana ba minere ya Congo ezokende kuna na Rwanda ezotongama ala kanda ba ndikuno zo sufi ba zo sila et puis bino zo mona ke batu wana faut que na élection hein boke na bonne élection bato na élection boko sala nini bakotela bino ka Rwandais bakotela bino ka Rwandais ba bato ba élection te photo telema to musala grande mobilisation to bengana bango wana ya so ba fela ngote ya kala to ko mona ka mboka na okende il n'y aura plus de Congolais ba Congolais ba kozala souté ba ko beta ka loi ke mutu to ka libanda Congo za so Congolais bakobeta loi wana bokela wango wana baye batonisi batuki kuna bana minduki partout 10 ans 20 ans yumelaka te mokekei matondo mingi mbuta vraiment na sepeli vraiment na ndengo siri kotalisa bana na Congo lolenge na ozali kokanisela mpona kosukisa lelo oyo Kabila soki akeite na nyonso eza koleka nawa po tomonaki na le 19 décembre ifalaki akende selon constitution na ndenge baopposa baza kobundela la constitution ifalaki Kabila akende na le 19 décembre 2016 alors bapesi ye une année de plus bango moko baopposant nsima ya accord oyo basalaki ya Saint-Sylvestre oyo toza kobenga yango 5 bapesaki ye une année de plus alors lelo oyo babakiseli ye lisusu ti 2000 décembre 2018 to baka 2019 bapesi Kabila lelo oyo sikoyo akei te eloko nini ekolekana na kati na Congo matondo yango wana fo bazala déterminé puis baopposa wana tout bazala na langage boko ke notre pays est occupé par des Rwandais bazala na langage ke monsieur Hippolyte Kanambe alias Kabila osali 2 mandats tolikai kobriske yo te osisi ba mandat na yo oyo ozwi mpe na kimoyibi oganye ata mandat moko te alors kende na malembe zonga na mboka na yo Rwanda parce que toyebi yo oza Rwandais baloba ngo ouvertement boy tous les opposants kobana na ye moko Félix bakosala bango rien akoso bafuza no susi ati bango contre mela betango masasi jamais et quoi faiblir bango parce que bato batia ye bakolongola ye yaya bato batia ye bakolongola ye ozo comprendre yaya et puis bato bazokanisa ke non o occidentaux o mindele yaya nazo biso eloko moko baza na posa ya Kanambe nani babwakisi Kanambe te bazolika bamona na peuple asala mouvement moko makasi bakolisa ye no moyen lisusu te yaya mi ba-occidentaux balingi mutu mususu akota na contrôle ya Congo te ya nakobiso eloko moko lelo Kanambe ndenge aza na Kanambe garde na ye ceinture ya liboso ya garde na ye eza ni na Rwandais ni na Ougandais ni na Tanzanie na ceinture na liboso eza ba Gambien toza na information tout ya source il y a au moins la première seigneurie plus de 50 Gambiens et puis il y a 20 Burkinabés. On va dans la ceinture là. Et pourquoi? Batouan est agence spéciale et Tina Kengelaye. Oh, il y a occidentaux. Oh, il y a bateau, bateau au Tina on a mis ça là. Pour baligner même pas que Kagame a beau Makanambe. Baligner à côté, baligner bango dans la contrôle naï. Si on a besoin qu'on Kanambe soute bagotina ka batouan. Babete masasi. Bagotinda ka batara bakangai kaka bakangi puso ba ebisa ke no kende mbala moko sini basali biso ba théâtre wa moni niki ale ye o niki ale ni akena wikro ba solo likuna na anglais
pour nigal ba français te ba soli ba ngui ba en anglais a ebisi ba solo ndenge ya leli ba ebisi ba solo ndenge ya leli boto mekanano ah bon ça la la date total na ndenge to le place to dribbler les sous pour to les 31 et juridiquement mboka ko mama ndenge nini après les 31 euros non ma pene 31 euros les mususu soki ba moni mouvement ya opposition et ça ba kasite so ba moni ka ke ba tuba lobi ka ba betaka ba sani na ba lutu et so na ba sani na ba lutu ndenge lokula lobi ba ko sala eloko na bango nde ba salaki na Samson oyo nani olinga nkoyi ba ko prolonger 6 mois or accord wana lobi faut prolonger 6 mois maintenant a déjà sabeli prolonger une année donc pour la sabino que vous avez rien mais tout ça on a encore na canaille bo que c'est pas été un Burundais Ougandais comme Inanga nous quand on va trancher na trancher partout va récupérer tous les bana baba ba Rwandais ba Burundais tu vas récupérer bango tu va tirer dans le gouvernement pour pas faire la mboka na bango tike ba uta ba ko na ba uta et ça passe donc ba ko sala lo mo ka nengwana d'ici décembre on va ba ko sala on ba ko ba sala kailo ba ko tripartite ba kutane mu ba signer et là moi jure moko ba signer sili bon gouvernement ya Chibala ils ont continué sur une pression za makasi nde ba ko zonga na table le msi ba ko kitisa ali ba tilo mo ba koti tilo mo ba koti ba sai ba koti kamera koti ngoni kamera betaki moi je se wana alongoli ministre na ye po aya pe kota opposition mais pebi ke ya kana ngimbo atande ke za puku donc atala atali ya mama musonde na ya koto eza bayi ya eza na plus de 300 Rwandais basana biro na mboka mo uve na Rwanda basala ka betidi chaque jour et ba stratégie ko bandana ba politicien ba pasteur tina ba musicien bazo contribuer l'occupation bazo contribuer l'occupation même basango ba étude seulement la ndenge ba stratégie eza ya ndenge bazo sala pour la continuité à occupation en attendant bazo exterminer peuple congolais peuple azo aussi là mboka mwana na bimbe onire soki ba boka bombe kuna atomique onde ata ba Nagasaki ngo ba Hiroshima ezaka boite batu bakufa chaque jour ozomona ba matanga oh matanga kuna na Charlotte oh matanga kuna na New York partout matanga ba matanga na ba bande wazo kufanya kisasa ba sali ba pompe filo wazo kusamongo to nini bazo kufa chaque jour mtazo kufa tani kaka aspirin akufi kuna so mtabeli azobanga wazo kufa batiki salité na Kinshasa bino zo kanisa ngoke eza exprès salité wana zo sala microbe ezo ba congolais population zo diminuer population ko diminuer basoka mongo bakopesa ka modo rega kino congolais tout vendredi samedi salon ndenge ya sira mobutu esala makate pwani mais kimbuta sengi mbongo po abongisa makambo wana nyoso tu akosenga mongo ya kana mongo atongo immeuble wana na zala na mongo ni yem ga récolter ka mongo ya ba wenze ya ba mutu matata pona ina soka récolter mongo restriction so balbana azom sina ba matata mongo orke na loi ya ningwana ti ya ba pays fédéralisme ba pays occidentaux makati yo na filokola États-Unis ba Allemagne ba Suisse même ba décentralisation ya France c'est seulement ningwana te yo gouverner la province soko zui recette na yo ozi 40% na yo otikali nango ozi 60 otindi kuna lelo otinda kuna azana maire yaza gouverner mais maire azali maire sikoyo akosala plan ya ville nini bana ngo besoin bakosala ba devis même ko ngisa banzela ezo ko senga fe gouverneur mais yo zino mbongo otindi kuna ndenge matata ko sala ya président ko senga matata ko pesa ye ndenge mo na zoba wazana bakongo ozo mbongo tu otindili ba Rwanda na nini ba ozo msila yote ezaka ningwana te na loi eza ningwana te yo fo pesa kuno sikoyo bango basala ngoko balingi kisasa na salité eza siyama bazosala ngo bayebi ke ezala ningwana de façon que ba Congolais ba bela ba tifoi bakufa na Rwanda ata papier za nzile la te na Rwanda papier za la te Matondo
matondo mingi mbuta bambote mwana lombango poto sukisa vraiment masolo na biso mokolo lelo te yaya vraiment bon merci mingi mpona nde mwa tanto zwi oyo naza kopesaka bayenge na ngai na yaya luzitu na Montreal na mbuta Manseka na Montreal na mbuta Kalombo na bango na Montreal et puis na yaya na biso yaya Mianda bayenge na bango mingi esika bazali sans oublier mbuta Zola na Charlotte na Caroline Nord bango tukuna na batu oto bazana Caroline Nord bazo sangana deja na pesa o mbote mbuta bazana New York mbuta bana New York bango na pesa bango matondo baleka toujours ko sangana ata nini zikwa ezate balandaka toujours mwa malongi balandaka pe malongi partout et puis na bosa mpete ko pesa bayenge na nga na mbuta baelele na Bruxelles mfuma zikwa na yaya manika et puis mbuta Kilembe sans oublier mbuta na biso ya Congo Bololo et puis mbuta basombo na bambuta mususu bazana Suède na bazana na bazana Angleterre nazo pesa suba bayenge mingi na bandeko na biso ya Congo dieto o bazo kosala musala munene ya mobilisation partout na monde en tout cas matondo bayenge pe na yo bayenge pe na yo moko fe ya makisi matondo mingi vraiment na sepeli pona participation na yo vraiment na ndenge sili kotalisa peuple congolais lolenge nini yo zali kokanisa donc analyse na yo sali pona mokona lelo vraiment na sepeli namoni tokutani mbala ya sima vraiment butu malamu na yebite bino na kuna na États-Unis soki ngonga nini bozali kasi tozala no moyi awa ba 15h kele kizokenda. OK, journée malamu alors tokutani mbala ya sima. OK, ciao. Merci mingi bandeko na bino moko bosili kolanda ndeko na biso asili kosala analyse na ye vraiment nga nazala mingi ya kobakisa te mbote na nga na kopesa na mombele black pe na bino ba nyonso o bosili kolanda biso vraiment bozala toujours branché na www.masoloyasika.com tozali wana po na bino vraiment ba nyonso bolingaka ngai na lingi bino mingi tumuna ni mbala ya sima. Au revoir.